Aba mouvement nous kwesanda kwa batu. C'est on a président pour moindre choc très dangereux. On a fait président pour la déléguée. On va t'amener la double. Nous avons fait président parce que même si quelqu'un quand même a moins valeur, un endroit moins très spacieux, c'est bon. Vraiment, c'est l'histoire quand même. On a pas de l'autre à nos frères. Deuxième église à Gitambo. Gitambo est une église beaucoup maintenant. À Gitambo, j'ai grâce aux trois églises. C'est bon, c'est bon. Liloba, Boyambi, Lilobo, mes frères et sœurs, sans vous mentir. Et il y a un système, il y a un bateau, il y a une mobilité. Mais Liloba, il y a une droiture, il y a une logique à Jésus-Christ de Nazareth. Droiture, il y a une ou chaque église kata mokili église eza épouse na tata donc les épouse na tata pona kobongisa pote bana un jour bakende bamona pe tata malgré épouse na tata lokola eza na mokili bat ba comprendre que c'est pas une église qui est venue pour être sa bateau abondance na prospérité na kufuluka non. Parce que le monde de ça, c'est ça mokili na bisote. Véritable mokili ya bana nzam na iloba ezana lola. Iloba eye peut-être sabino comment on va acquérir le royaume de Dieu pour obtenir la vie éternelle. Vie éternelle, c'est très important. Vie aux gens en attendant. Monsieur Azouango pendant deux jours, monsieur un jour, monsieur sur minute accueilli, monsieur sur 10 ans, monsieur 20 ans, monsieur 100 ans, et par hasard 110 ans, 120 ans. Mais vie, oyo et aussi là, par exemple, ne bota qui n'a pas pongi, sur Tony ba rêve, bandoto, ba révélation, ba songe outi avec belenzoto et tikarari n'ambeto. Mais et loko ibimi wana ke le monde a randoto. Ukutani pena moninga zana kinkole. Bosololi na ina mungongo na ina ndeka zalaka. Na image na me image wana mashe zana mbeto. Bosololi pena mungongo na ina ndeka zalaka. Soki akondi pe moni ya kokondi. Soki aza munene moni pena ndoto amunene. Mais amende wana o valeur église. Et yepona nzoto bosomona te nzoto eza momentanément na mokili ya se. Yamona bana ilo bato wela o nyose ukuta na mokilité mais moto na moto kuwela bokonzi ya likolo mieux vaut qu'on semble exemple un jour ata ou souffrir na mokilo à ses valeurs ya exemple à Job qui a beaucoup souffert dans autres na souffrance na malade na bana nyose aussi là na tika kinzambe na été basé ko lengo la iko zimse à l'objet jamais. Beaucoup de longs ngate mieux vaut ngape na kende pona kota na mokeli ya likolo na se. Mais comment le loba sambeli babalo le système que aucune église pour bonga, aucune église pour joie, aucune église pour bala, aucune église pour bota, aucune église pour aucun de poto, mais ça va futilité. Bana le babolanda accessoire te. Accessoire zanango inutile. Et ça n'a vanité de vanité à ce que Salomon avait dit. S'il vous plaît, Molandinyo Sailoba, Ozoa te kumisa yao. Obala te talaya. Obonga te kobonga na molimo elikinyo. Parce que kobonga na molimo Lazare zaki na pasha wana mukilo ase. Mais riche, ils allaient bien à l'aise. On lui a quand il s'appelle Moninga Matsé à la table. Mais le lait de Yabato a besoin. Lazare marché à table. Le coup là, Mobola, pour l'embola, où est la na bimbo à la table. Mais tant que Zoto est là, Zoto est ici là qui tango. Lazare, bien sûr, en tant que pauvre.
ake se retrouver na likolo na maboko ya Abraham. Mais alors riche pe akanisaki akotikala seko ye pe alandi akende place akomaki amoni mbeba moto posa mai anetula miso atala Lazaro abando souffrir en bouclage kuna komi na bisengo. Voilà différence ya le sang. Bon ballon de matériel riche. Bon ballon de bonheur ya vie céleste de bateau mayel. Soyez sages frères et sœurs. Landa il va prendre intérêt ya matérialité. Tala pas azui à sentir que ça ne va pas. Abraham Tinda Lazare tangisilangata litanga mai. Abama répondre de distance na moto sana katata tono ya mai ko komate frère. Sipoteka kapo yo oluka kisor oyo. Ozala bolamu na mukilio za kuluka sor ya mabe. Sor in kema pona ko ngegi sanzoto ko bungi sanzoto entre temps molimo et se perdre. Petala vie ya riche seko na seko akozala wana na sufula moto. Tile lo azabe wana. Tala Lazare, c'est qu'on a c'est quoi ça n'a pas beaucoup Abraham, na royaume de cieux. Mon dit mais il va y avoir kupona, mais papa non, le savoir choisir. Ou bien choisir matériel, nous allons dans mon livre de l'église et tondi. Ou bien choisir royaume de cieux. Landali le va porter mon kolasuka au monde en bokanaya. L'équipe tellement important. Que se perdre, à quoi sert gagner tout le monde et perdre le Christ? Mieux vaut perdre tout le monde. Oh, ma famille va boyinga, mais tant mieux. Oh, ma ninga nga bakiminga, tant mieux. Oh, na kati na vanda kana so à l'est, tant mieux. Oh, na musala balongolinga parce que na zamwani lo ba tant mieux, mais kolo ayaka. Kolo intervenaka. Nous yemo essayer yebami la 7e trompette. Bokonja bokilio ikokoma bokonja ya. Jala presete landa iloba s'il vous plaît mukola suka frère sœur bomona mbokana tata. Amen bota. J'espère que vous comprenez bien. Hein? Donc sort ya iloba uniquement mukolo tokolala. Am emona nakuna. Bakomona naka. Boba kenda tala ndege Lazare na riche bamona tile lo bamona naka. Mais n'a pas so riche azana otile lo seko na seko. Mais sengo ya bo bakolonga pona olanda lobi kwa bomo na seko tala sika bakozala. Esika nkembo, esika kimia, butu moy. Pe bozomona na bo batika na se tala riche lobi. Tinda Lazare kendo te bande konanga. Posolo ba so balandika ngaba koma nanga isika mokwa ya passe. Ya lobi me Mutasa kuma déjà na place ya malamu azonga su na place ya mawa place ya boile jamais ata to tingie ba kondimate esengo na oyo ndime déjà a ba ochola yo ba otuka yo me wale ozana kata ilo bozonga sima lege peut-être ozana en attendant ba frère peut-être bozala ndilo ba en attendant lege c'est que peut-être bozala en attendant. Pour battre si ma l'église, je suis directement à Comina Thompson. Ah, bah, parce que ça dit bonheur, il y a un ayo. Les gens qui sont ma table, Sani Dishacha, Thompson, Basoso, Bangombe, Bangoso, Asilisa. Mais il y a un bas, si quelqu'un a position, ça n'a pas. Tout est possible à celui qui. Botonda na bubotonda yao ko salisa na bino ko sunga na nkolo akobosa na kabino atamukete. Qu'est-ce que bana tata? Dam na bumo tata musa sali kona se mat kumpeke mo ko na bule mo no mona na bubotonda tata mo sa pona ko sunga pona ko batela ba pona no ko siku pona kat na mukilo ya mabe. Kolo rinzam na bumo nzam na ngoya yindo neto laka. Yondo pesa ka kimia we pasi yo sambo na moko blenda ba weza ifana yo zamna mo bimna kolonga pona kolongisha libota na yo kusha libote singo na bishote bo kana kata moko na moko wale nikakata no pasi ya we zamna mo yo lebolo ko ya nyoso yo pesa kimia kata na libota limbisa to ya we zam tata to abata masumu so tali mabunga hotel madibuso na zalisho bokete yawe zam tata de bule bulsa libota na bonge kimia ezala kata libota bongo tata mwana mo santo ikala kolika na pekata mote mokano no tata
e bukisamakata albuta na kumbo Yesu Kristo na Nazareti na ngwami musantu libeli bila kina bumuna seko. Amen. Buto na kumbo Yesu Kristo na Nazareti.